na bino bato bozuli baku na mokolo molelo na kolanda biso na émission na biso tolo belamboka Congo wape pa yo to sombitina kama kanisa na biso esika moko pona bokundoli to pe bolobi maemanso bazali koleka la République démocratique du Congo na yango bandeko balandi émission tolo belamboka Congo na pesi bino mbote esika nyonso ezwami bino pe etika ete kimi nzambe tata engela o mabota mabino. Merci encore une fois babonné na biso bo continuer ko s'abonner massivement bokozala ka décité pe la bino banso bozozali bako ya kolanda émission du début jusqu'à la fin. Tika ete nzambe ya lola apambola bino bo s'abonner massivement na chaîne de la Libération. Beaucoup à la cadécité. Matondo et comme la kila mais plus 49 abokila lokondo FM P4. Pena bakula kanyonso, pena bampanga munu, pena bandekola biso bisika nyonso ezwami bino. Mawape pasi na bandekola biso ya Kasai na maimazali kosai la bango. Kasezali pasi mingi na kolukaka bokabwani. Yayi ekolo Congo na bandekola biso bipai na bipai yango toza koloba ete Mongolia ya République démocratique du Congo akolonga te pambate ekolo oyo esimba bibongo na nzambe tata. Yo oyo zali na sima ya makambo nyonso ezali kosala na esta mboka yeba ete tango na wetikali moke pambate nzambe nanga akobomayo na lobi boni mbalabo misato chama to imangongi kasingana lakiyo tokokunda ona mikolo mesali koya pe moto wana okozala elembo ya bato banso bao bako ina Congo po ete babanga République démocratique du Congo nzambe nangai naza certain akosakate azali oyala lakate bandi ko balandi esengo nangai pe nazali koyebisa na ndeko nanga Freddy Munongo mwana mama yoka lisukulu oyo ya Mobutu bandeko nanga bisika nkanda nanga bisika nazalaka bisika merci na ndeko atindi yango merci bandeko nanga na lobi bachango du début jusqu'à la fin la monongo za moi 17 minutes batie la bino yango to meka koyoka pe to analyser tina ya Congo donc Mobutu avait eu la révélation ya Zaïre. Abandé comment ete ke mindele veulent nous diminuer. Mindele bazolinga koya de loko moko. Ya komona ke biso to na minéré mais bangi ba diminuer biso ba benga biso pays à tiers monde. Mais Mobutu boyaki. Alors baki Zaïre na ezali avoir ya développement. Alors débat la biso kozane sika wala. Où sont les Zaïre de Mobutu au Congo d'aujourd'hui? Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Bande konangai ezali pasipe mawa na République démocratique du Congo. Nazali kosenga na régie. Kabuya la complicité à Cordo d'Acosta. Boche la biso lisukulu ya Mobutu. Le Zaïre estime que l'entrée des deux Allemagnes aux Nations Unies est une contribution au maintien de la paix dans le monde. C'est pourquoi il salue par ma voix la présence dans cette salle des délégués de ces deux pays. En ce qui concerne la conférence sur la paix et la sécurité en Europe, suivant les informations en notre possession, cette sécurité concerne aussi le bassin méditerranéen. Mais, qui dit bassin méditerranéen dit aussi pays riverains, ce qui entraîne fatalement l'association à ces travaux de pays frères d'Afrique, à savoir l'Égypte, la Libye, la Tunisie, l'Algérie et le Maroc. Monsieur le Président, permettez-moi de vous entretenir maintenant des problèmes qui nous tiennent à cœur au sujet des relations économiques internationales entre les pays riches, appelés communément pays développés, et nos pays appelés arbitrairement pays du tiers-monde. Je vous parle ici, bien sûr, en tant que représentant de mon pays, mais aussi en tant que dirigeant africain et ressortissant de ce qu'on appelle le tiers-monde. Au Zaïre, nous contestons cette appellation de tiers-monde qui, pour nous, n'a pas de sens logique. Car, si on veut lui trouver une définition économique, c'est-à-dire parler de pays à système capitaliste qui constitue une catégorie et de pays à système collectiviste qui en constitue une autre, cela voudrait dire que tous les autres ne sont ni capitalistes ni collectivistes, ce qui n'est pas tout à fait exact sous l'angle économique, car certains pays dits du tiers-monde suivent soit le système capitaliste, soit le système collectiviste. On ne peut non plus justifier l'appellation de tiers-monde sous l'angle géographique ni sous l'angle des populations. Car le tiers-monde ne constitue pas le tiers de l'humanité, mais plutôt les deux tiers. C'est pourquoi nous trouvons qu'en fait, le terme de tiers-monde s'accompagne d'une idée de mépris
et par conséquent cette appellation est surannée. Pour les gens qui l'ont inventée, il existe des pays qui forment le bloc de ce qu'on appelle l'Ouest et les autres qui forment le club de ce qu'on appelle l'Est. En dehors de cela, on met tous les autres dans le même panier sous le vocable de tiers-monde. Le mépris qu'éprouvent certains pays colonialistes ne s'arrête pas là, car ils avaient commencé par appeler les pays dits du tiers-monde pays arriérés. Les auteurs eux-mêmes, trouvant ce terme trop fort, ont cru l'améliorer en lui substituant celui de pays sous-développés. Et maintenant, soi-disant pour éviter des susceptibilités diplomatiques, on nous appelle pays en voie de développement. Au Zaïre, nous nous demandons ce que signifie exactement le développement. Peut-on appeler pays développés des pays qui possèdent un nombre impressionnant de voitures, qui construisent des milliers de kilomètres d'autoroutes, qui polluent les eaux, les mers et l'air? Faut-il appeler pays sous-développés ceux dont les habitants sont pauvres, certes, mais équilibrés, où l'on compte moins de cas de suicide, où il y a moins de meurtres et moins de déséquilibrés et de sadiques? Je vous avoue que je n'ai jamais considéré le Zaïre, mon pays, comme sous-développé, car mon peuple est discipliné, travailleur, digne et fier, alors que les pays qui se disent développés sont le théâtre de désordres sociaux, de grèves sauvages. C'est pourquoi nous préférons au terme de développement celui d'équipement. Nous reconnaissons volontiers que nous sommes sous-équipés par rapport à d'autres pays. Et c'est d'ailleurs comme cela que les spécialistes de l'économie occidentale l'entendent quand ils veulent bien l'avouer. Les États-Unis d'Amérique se trouvent à la tête du club des 10 pays les plus riches du monde. Ils l'ont prouvé en débarquant les premiers un homme sur la Lune. Mais on ne dit jamais que les 9 autres sont sous-développés par rapport aux États-Unis. On dit tout simplement comme nous qu'ils sont en retard d'équipement par rapport aux USA. Ce qui précède prouve que le concept pays en voie de développement est impropre et un faux prétexte, car chacun de nous a toujours un plus équipé et un moins équipé que lui, et que nous sommes tous en perpétuel développement, c'est-à-dire en fait en voie de développement. D'autre part, ceux qui se disent développés devraient se rendre compte de la prise de conscience par les pays sous-équipés de leurs conditions. En effet, ces derniers ont fini par comprendre que la division du monde n'est pas fonction de l'idéologie ou du degré d'industrialisation des différents pays. Le monde se divise en 2 camps, les dominés et les dominateurs, les exploités et les exploiteurs. Les pays pauvres ne le sont pas par incapacité congénitale, ils le sont par suite de l'histoire qui a fait que certains pays ont dominé, exploiter et piller d'autres pour s'enrichir. Et c'est de la logique mathématique. Quand le riche exploite le pauvre, le riche devient de plus en plus riche et le pauvre de plus en plus pauvre. De nos jours, il est de bonne presse de parler de l'assistance des pays riches envers les pays pauvres. Quand un pays riche donne ne fût-ce qu'un kilo de médicaments à un pays pauvre, on mobilise la presse, la radio et la télévision. On échange des discours diplomatiques, les uns pour vanter l'aide, les autres pour remercier. Cette propagande a même suscité chez certains théoriciens des pays riches une opposition à l'assistance aux pays pauvres. Car, disent-ils, ce sont les pauvres des pays riches qui enrichissent les riches des pays pauvres. Il n'y a rien de plus faux. Car, si on examine bien, on constate que paradoxalement, l'assistance profite avant tout aux pays donateurs. En effet, quelles sont les formes d'assistance? On peut en distinguer notamment 3. Les bourses d'études pour les étudiants, l'assistance en personnel, l'assistance financière. Quand on accorde une bourse d'études à un jeune étudiant d'un pays pauvre, cette bourse est dépensée totalement par l'étudiant dans le pays riche. Il arrive même que la bourse ne suffise pas et que le pays pauvre consente à donner un supplément, c'est-à-dire, en fait,
un transfert de capitaux du pays pauvre vers le pays riche. Il en est de même de ceux qu'on appelle les coopérants techniques, dont les salaires sont dépensés dans les pays d'où ils sont ressortissants. Au Zaïre, par exemple, nous les logeons, nous les véhiculons, nous leur payons pour leurs vacances annuelles le ticket aller et retour. Quant à leur salaire, la moitié est transférée mensuellement à leur compte dans les pays d'origine. D'ailleurs, une partie non négligeable de nos paiements extérieurs est constituée de transferts des salaires des travailleurs expatriés. Toujours dans le cas du Zaïre, chaque année, nous devons consentir une somme de 40 millions de dollars pour transfert salarial des coopérants techniques. On parle aussi très souvent d'assistance financière. Mais, si on y regarde de très près, on constate que les crédits des pays donateurs sont d'une part grevés de conditions de fourniture d'équipements et d'autre part assortis de taux d'intérêt exorbitants et de délais de remboursement très courts. De plus, il reste dans les coffres des banques des pays riches et le pays bénéficiaire n'en reçoit pas un seul centime à dépenser localement. Il se passe donc comme si l'on finançait un pays pauvre sans que celui-ci ne bénéficie de ce financement. On dirait, pour utiliser le langage des financiers, que nous assistons là à une espèce d'autofinancement des pays riches eux-mêmes. Bien plus, mon pays transfère annuellement vers l'ancienne métropole, pour paiement de services et de dividendes des sociétés privées installées chez nous, une somme allant de 300 à 350 millions de dollars. C'est pourquoi je me demande finalement qui assiste qui. Je suis convaincu que dans ce domaine précis, nous ne parlons pas le même langage. C'est pourquoi, si réellement les pays riches veulent aider les pays pauvres, ils doivent les mettre à l'abri de crédits fournisseurs, de bureaux d'études et d'experts internationaux. Je m'explique. Pour un oui, pour un non, des commerçants sans scrupules de l'Occident nous proposent des crédits fournisseurs tous azimuts. Ils peuvent vous vendre du papier, des cigarettes, de l'eau et même du vent avec soi-disant des facilités de paiement sans tenir compte de l'aggravation de votre endettement extérieur. Les pays riches ne devraient pas seulement se préoccuper d'aider leurs industries à exporter à n'importe quelles conditions, mais ils doivent également tenir compte de la situation financière des pays importateurs. Je vous ai dit tout à l'heure que nous, Zaïrois, nous préférons le terme d'équipement à celui de développement. Il n'y a pas de honte à reconnaître que nous sommes en retard d'équipement par rapport à beaucoup de pays du monde. Cela est dû surtout à un manque de cadres suffisants. Ce déficit en cerveau a créé une catégorie d'individus qu'on appelle les experts. Les 10 experts devraient être appelés pour un travail précis et pour un temps limité, en attendant la formation de leurs homologues. Mais on constate très souvent, hélas, qu'au lieu de se considérer comme des éléments de conjoncture, ils tiennent à s'attacher à leurs fonctions, notamment en travaillant en vase clos, cachant les dossiers pour qu'on ait éternellement besoin d'eux. Quant au bureau d'études, ils sont comme la langue des hommes, la meilleure et la pire des choses. S'il est vrai qu'un bon bureau d'études pour faire une étude utile au pays, il est aussi vrai, hélas, que chaque bureau d'études ne fait pas souvent son travail pour aboutir à une solution, mais pour identifier de multiples problèmes qui suscitent de nouvelles études. Beaucoup de bureaux d'études ne font donc pas leur travail pour solutionner un problème, mais pour se ménager de nouveaux marchés. Si j'émets des critiques sur l'organisation d'assistance technique, ce n'est ni pour le plaisir de le faire, ni que je ne remercie pas sincèrement tous ceux qui ont aidé mon pays à sortir de cette difficulté, mais parce que j'estime qu'il y a d'autres voies plus désintéressées et plus efficaces. Je n'en veux pour preuve que la coopération sino-zaïroise. En effet, depuis le mois de janvier de cette année, le Zaïre vit une expérience unique dans le domaine de la coopération. Il s'agit de l'aide que la Chine consent à mon pays. Aux assistants techniques chinois, nous ne payons pas de billets d'avion et nous n'effectuons aucun transfert salarial dans leur pays d'origine.
les experts chinois adoptent le mode de vie de leurs homologues zaïrois. Le chinois se déplace, loge et se nourrit exactement comme son homologue zaïrois. Dans le domaine de l'assistance financière, la Chine nous a accordé un crédit important à très long terme et sans intérêt. Voilà, à mon avis, un bel exemple à suivre quand on veut aider un pays sous-équipé. Nous devons avoir toujours présent à l'esprit que le monde se trouve à la croisée des chemins. Il n'est plus divisé par l'idéologie, même pas tellement par les races ni par la géographie politique, mais par des moyens économiques. Et c'est là que réside aujourd'hui le véritable nœud des relations entre les pays du monde. Plus d'une fois, les pays pauvres ont lancé des cris d'alarme auprès des riches pour comprendre leur situation précaire dans le monde économique d'aujourd'hui. Le dernier sommet des pays non alignés à Alger, dont le compte-rendu sera donné à cette tribune par le président en exercice, Boumedienne d'Algérie, a souligné sans équivoque le danger de laisser persister une telle situation d'une injustice flagrante. Nous avons plus d'une fois dénoncé le scandale de la détérioration des termes de l'échange, et certains théoriciens de l'Occident, pour se donner une conscience tranquille, essaient de démontrer que la qualité des produits finis a augmenté, alors que les matières premières étaient restées les mêmes, que donc il est logique que les produits élaborés se vendent beaucoup plus cher que les matières premières. De telles théories dénotent une mauvaise foi manifeste. Prenons un exemple. Dans la constitution d'un repas, on peut avoir de la viande, des légumes, des fruits, du café, du thé. On peut considérer que ces produits n'ont pas beaucoup changé depuis des années. Mais les prix des produits des pays riches, la viande par exemple, galopent dans des proportions inquiétantes, tandis que le café et le thé restent toujours sujets à des fluctuations permanentes. Le caoutchouc que nous produisons est moins cher que ce qu'il coûtait il y a 20 ans, tandis que les pneus que nous achetons n'ont jamais cessé d'augmenter de prix. Le pétrole produit par les pays sous-équipés se vend moins cher que l'eau minérale produite par les pays équipés. Tout cela a comme conséquence l'amélioration sensible du niveau de vie des pays équipés au détriment des pays sous-équipés. C'est ainsi qu'à titre d'exemple, les paysans des montagnes du Kivu qui cultivent le thé sont toujours pieds nus, alors que les responsables de Lipton qui commercialisent le thé zaïrois se prélassent dans les meilleurs palaces du monde. Je pense que cette injustice vient du fait que les pays riches sont en même temps juges et parties, car ce sont eux, et eux seuls, qui fixent les prix de nos matières premières et les prix de leurs produits finis. Cette situation est souvent aggravée par la politique des grandes sociétés multinationales, qui, quand elles investissent dans un pays donné, elles ne s'intéressent pas à celui-ci, mais uniquement à leur profit. Et quand ces sociétés s'installent chez nous, elles ne créent pas une nouvelle société, mais une dixième, une centième, si pas une millième de leurs filiales. Et le pays hôte devient ainsi un simple pion à la merci de la force et de la puissance de la société multinationale en question. Le problème des pays pauvres est une simple transposition à l'échelle mondiale des problèmes qui se posent à l'échelle nationale. C'est ainsi que les travailleurs et les paysans se révoltent souvent dans les pays riches, et les responsables de ces pays le trouvent normal, tandis que notre révolte, tout aussi légitime, est qualifiée d'inconscience, de démagogie et d'instabilité politique. Il est donc tout à fait erroné de croire que l'aide des pays riches consiste en ce que les pauvres des pays riches enrichissent les riches des pays pauvres. Je crois que vous concluez avec moi, d'après ce que je viens de démontrer, que ce sont les pauvres des pays pauvres qui enrichissent les riches des pays riches. Il est temps, à mon humble avis. Bande kolangai boyoki yango peza la bokebi. Bayimboka Congo. Tolo banane. Et tumba la biso ezani.
ekolo wa biso elongwa kozala na se etumba ya Mobutu Sese Seko ezalaki ete ekolo wa ye eza na se te pamba te mozali na minere na époque ya Mobutu Sese Seko azalaki si je me trompe pas na 32 minéraux seulement pe ba minéraux mosusu Mobutu asalela te mais tango toye kokoma na époque ya Kabila ba minéraux bandi kobakisa mais comme 39 wana na statistique ya bato ya NF ponga pe nazalaka wana babetaka na époque wana ezalaki na 49 minéraux na monde. République démocratique du Congo ezalaki bongo na 39 minéraux. Cela veut dire 10 etikala la bamboka mosusu. Mais pays wana eza pays sous-pauvre. Aujourd'hui na 2018 si je me trompe pas tokomaki na 60 minéraux. Quelle magie! De 39 l'entrée à musée. Tant basali ba 3 ans la bango. 18 ans la bango minéraux comme ça. Aujourd'hui, tu as une speed de 63 minéraux. Bande kolanga. Quelle magie! Alors ba minéraux obiso to sana ngoto ko kozala mboka oyo te. Yango Mobutu a telemaki. Ce que discours Mobutu lande pesanga basili. Discours Mobutu kolanda. Yango nde esprit ya Mobutu ekotanga. C'est par là nzamba kataka lié tambisika na zalaka. À côté singa mabe tu dois retourner ton pays. De la zonga. Na sala korta bandeko nanga. Na yeba keloko wana te. Nzamba benganga kana koyoka discours parce que na yoka ngote. L'époque là si je me trompe pas c'est 74 nga zali mona mokelo yoka onde. Na yeko yoka discours ya Mobutu la kimukolo. Et puis na mboka bapaya. Nde na bandiko zonga. Na ye na mboka nanga kande matinga. Na lobi est-ce que Zaïre to Congo est développé, est un pays pauvre, est sous-développé, est un pays de na bandi examen. Kaka ndenge nzamba côté la ngana lukaye. Alobi nanga siko mission na ekomi. Ndeko langa ba postolo ba yebi otokuta la ba ona nzela. Ba nda okamo ngandeko la beta ba 150 km à pied. Ngandeko la bino. Na beta ba korta moko so ba tshemo la mobali muso akokati ba otala nga siko to kutala ba apostolo bango ba omona ngaka yoza mutu ya molimo baba bazana ba mande bazu ba biloko langa ba osimbelanga to okela ba apostolo ti ndenge na kita bato ba okama nga ba oto bandako yala ba yango yoza ndenge ni Tito yoko koma. Na komi ko yoka posa ko Louison Cordon. PDG Nzamba Pambono. Papa Mutanda. Bayebinga. Donc nazo yoka kake na kokate na présenter journal. Naza limité. Nazo yoka qu'il faut na servir nation nga mena lolenge moko. Si konde nazo yoka boyeko, il faut na bunda, il faut na sala muteloko pour na otala mboka nanga pays riche, mais nga naza pauvre. Ah Seigneur Jésus-Christ. Oh makamuni nyonga la omona boy. Congo ya Bwania. Congo ya Lumumba. Congo ya Okito, Congo ya Mpolo, Congo ya Kasavubu, Congo ya Nzezalandu. Congo ya bancetre nanga Congo ya Lumumba. Congo mobo pays Félix oyaki kosala nini na mboka oyo nani atindaki yo est-ce que yo vraiment ça véritablement na papa Tshisekedi to pe yo yaki kaka na mukongo na ye po nuire yo ya ko nuire biso bande ko nanga botala ka bahasi mususu oyo bino boko kutala kalango bana muso ta basi na ko boya te ke mwana yeki na mwasi na ye olingaye mais biloko muso ezali ata bato baloba so betada mais bakala bango la ba raison parce que soko boti mwana ya mabele ko Félix Boy laisse-moi te dire non mwana oyo est-ce que vraiment ça la trace à papa Tshisekedi
combat papa Tshisekedi ça qui peu importe ta mabe na ye mais quand même biso pe to ki la papa Tshisekedi to betele ki maboko ngala lula mama Eve Basayiba ngai tangu na ye modèle ngese ki mama Eve Basayiba tanga sala kata IDPS ngana sola la papa mokia na sola la papa la ngai akufa mususu Krista Badibangi na partia katebeka toto wana to sala limité et papa mwewa président mwewa ngana zo ke naza mona muke nazo yoka mboka nanga nazo ke ta ba beteli masasi bakangi ba CGC je bete bona boloko bisi to zaki victime wana non solo papa Krista Badibangi bango ba pambelisanga vers au barreau de Madrid papa on ndoko mwana oyo mais vitesse wana donc nazo nzamba lola mais comment tozoko kate to bundela mboka la biso bato ya misolo mitema mabe misolo na bino za ba prima courir ba mbongo na bino ya malamu te place nga moko na confirmer que c'est rebelle ya bano boza la poto la ba mbongo ba o baza la ba mbongo ebele ce sont des bato ba kisi poso ya kimbongo ya voix normal ndela bandeko lango to sola kala mo ba sana bango akobosola oyo soki ba kile ba mbongo lokwa bino bokabela ka ba fali ba 200 000 bango basaki dango me biso etumbo esesila mais na quand na biso libération oka moi 100 moi 50 moi 100 moi 50 50 ngo soki yelelo muso après 30 mana nanga lelaka mais bino batu boza na makoki ndeko nanga muta kabele mutu 250 000 pour son instrument obi biloko tonga na monyo wepesenga mawa ndeko la soki lo somme instrument nazo kelo mutu ya mabete ndeko nanga wanya za musano ozo sala ba pese 250 000 balles aoke lo somme instrument mengai mobundeli nazo lela ta ba pesa ta 10 000 apamba mutu wana lobelanga mama se ndengo yemba bien soko zaki musicien ozo yemba ngana ko sponsoriser yoka place a meminga abio yemba bien soko za musicienne ozo yemba ngamo ko tala place alinga désorienté nga de pona ye pa pesa nga mbongo il faut dans la langue nzembo siko bino balanga nzembo boza pe ba Congo maneti bolandaki jakuba na misomo na oteko sala balanga nzembo boza ba Congo mani mboka na bino ndeko kufa bato bakotela kabino wana baza ba Congolais mais soki bino bosungi te ata na lokuko bosala ta cotisation moko bobo to pesa ba résistant na biso to pesa ba révolutionnaire na biso po ete bakende kobunda et puis mawa na bato na biso moko baza ko contrecarrenga bandeko nango baza wala Kishasa na otanga bino mikolomiza koya so bayoki ka ba révolutionnaire babenga bango babimi ponga na bango to sala rando te bino bo la pouvoir le voter bino ba député mais boko leka te po awa député azate na 2023 député kozala te na 2023 tout le monde fasse un révolutionnaire il faut Congo la telamba seka c'est bato ba député solo bino boza ba député na mboka za l'occupation boza ba député ya banani ya américaine wana boza ba député ya mboka nani na Congo wa Congo est poli boye Congo est kufi boye Congo est mitraille oh ba américain ba ye sans cause ba américain papier ça veut pour fabriquer bango ba ye ko sa ninya ba américain sachet ba ye ko luka ninya eloko moko eza na Congo te to importaka te to exportaka te to sala keloko moko te mais minerai ezokende bato basokufa division ye bino boyebi to sala ba député soko ndeko langa ata bo contrecarrenga boko sala nga eloko te bo sala ngeloko te muto alongola nga tindanga a bo sala ngeloko te comment ta bango ba mo na mboka ezokufa boy ndele bino boyebi sepela mboka ko bandeko langa siko ba minerai Congo na oliang Félix n'est pas la passe de Moutouna. Félix il est souffrant. T'as la partie à Félix. Papa mon que Félix a obikate. Félix a opé sa langage à le bibo bengalanga. Mais bien les Congolais beaucoup bengala Félix. Et là qu'on est Félix a bibo bengalanga na kimananga parce que bato ba salinga mabe na kokoka ko libérer mboka ote na ko sungalanga bino te. Motachika papa de mo liboko moko aboy. Ba fungola ngote poani. Muto a tseke di kaya boy. Bino que c'est ça qui volonté là. Et volonté boki pas. Et puis c'est botel na bandako ba sombi. Boko mona eta so remercier ma Marthe. Papa zalaka mukebo. Ba boya ko kene ko fu. Na lobi ba fungo eloko ezalaka wala la limité wala. Bon mona muto insulte ata muto papa Tshisekedi. Ta mama boko ngo ezalaka mibale. Est-ce que vive papa Tshisekedi ezalaka bo? Est-ce que ba kote Tshisekedi muto aboye?
Allez-y comprendre. Mais problème na ngai na yo bandeko, to fungola miso. Peuple congolais to fungola miso. Tozomona to tozomona te. Biloko aboye pona nini bandeko nanga analysons ensemble. Yango to banga ka banani, to lenga ka banani excuse na mboka na lobi biloko ya ngamo kote loko a téléphone boy. Pe moto ya kakolinga ngo, pe nga siko na lobi kakolanga po yondo leki. Ndenge na lati lamba boy, moto ya katinge lamba ozaka na kanza kra. Pe nga mama se na lobi matondo. Boni boye ko. Ndenge na lati neti na nga moto ya kakolinga pa na otale boy. Bandeko na nga to bunda. Congo eko changer te soki to bundi te. Congo eko changer te soki to beti te. Congo eko bomba na kate soki to tikali bitula ya boye bato ya mokoti boye bayete biso to kufiko kufa. Boye bayete Congo bako maltraiter biso pe Congo eko kende. Bana na biso bako beta biso na ngelo bakolo bato wali bato mabeto tiki bango de tumba ya boumbu to bundela bana to bundela bakoko te bazwa bosomi biso to kufa bongo balo bakayete ba mama na biso ba bundela ka biso la bankoko la biso tango biso to kotika makambo bandeko langa tango biso to kotika makambo bandeko langa pe pifone so to pese bakabuye na bakabunde pifone so to pesa ka ba toyo bango balia ka biso to fana ka kimia bandeko langa na yaki ko beta mbela bisiko to analyser ka bisiko to sensibiliser ka bisiko to conscientiser ka bato ya motema malamu bozali bato bozala ba 100 000 na bilo boko sombelaka ba mise ba instrument bozali bato Congo bozali bobenga biso to sunga to silisa na likambo to lembi ko belela uta to belela boyoka kate bosala kate pe bilo moko bomoni lolenge Congo ekomi cho melio likolo ya ndokyo yo yango na kata bilamba moko mosone emission na sa bolumbu po bilo boyoka oto boni boni pe mitema mabebo na makambo eza ya bino moko boni pe boko ya kanya boye likamango yende ya Congo te yende ekolo ya biso te babomi biso te bakufi lelo boni o babomi lelo boni na este kuna ndenge eza wana réseau moko etelemi bana mboka baza esu na mboka wana te l'étranger bazika la mboka wana po kati se faut futa visa na Congo bakosala likambo wana soko komika koto kuna babomi yo pe soki yo lingo dévoiler babomi o batu moko na ONG wana na ko bosala komba ONG wana kotanga po bato la bakie ko découvrir circuit wana bapomoli yango babomi bango ndeko nanga bakobanda ko bomaka biso boye pe biso tango tokolo baka eko simba te mboke ko kende te mais mboke se ke yo zo diriger mboka na yo eko simba te mboke zo kende mboke se kenda ba matisa moto na mpunda wana ekindoki te Yesu Kristo mokonzi akokota aboyi mpunda amati na nes bongo yo moto mokilo mati na mpunda bayebisaka Rebeka tuluka pampunda moto esengeli akita na mpunda po ete mpunda eli bokonzi ya mokili oyo ya mabe esengeli moto akita na mpunda po ete ye azwa biloko malamu ndeko na ngai bakosuka kowambaka elolo kwa wakonto toteleme biso banso tobunde tumba ya Congo ekufi tango Congo ekufi Kabila tongi 18 étages pembe na Bichingobila. Aseka Kabila construit la République démocratique du Congo lokola mboka na ye atongi na tous les 26 provinces. Na capitale na parlons même pas. Tanga la moni ba boîte de nuit à Kabila na tikali be monoko polele. Olive memema na yebisa Kabila ke péage à Congo central ba pesa ka makango ya mama na ye. Bondimi lelo bande ko ngai mais finalement biso le Congo central to zali lokoni finalement biso to kozana lokoni na République démocratique du Congo bande ko nanga tango pe Denis amoni Olive aleka ki benga pe bu nyoso Olive asala ki Denis akomi ko sala bande ko ngai to zala likambola bango teo ezaki tango la bango po balia mais balei nde na lolenge nini yango to lobaka balei na lolenge ya mabe esiki ezalaki ya yote esike ezalaki baninga nyonso balia nkwanga boyokani bosangani yo dribble baninga
obomi bango po yoli akwanga ka celui qui ti par les pépérera par les pété bongo siko biso to ko sa Félix ni kaka lolenga yela ki la porte la nde porte la lolenga biso to kimisa ete siko bandeko na ngai ba kongo mali bolingi ni ba commentaire to analyser makamba ngo nyaiko lo bayangwana finga ngai ko sa yelo côté ezaka po yo bonga cholanga ko sa yelo côté mais un jour okoyeba tina nanga un jour okoyeba tina nanga mais tango wala mususu okoka lisusu okomelanga mamo séante parce que ekosimba lisusu te po tango nzamba mimonisa be pembe la bino bilo boboye tanga kokende bo komesi ko ya konuka ye ndeko sala passe ndeko langa to bunde tumba toza prête pour la révolution mais katoko bianza révolution moko te sala maboko pamba ndeko langa soki bomoni ezo umela bo poto zala ngote so ekandi ba pesa ki ndeko la mise 250,000 à son instrument et kitela biso mbelelo boyo ki fait bande ko nangai na beta ki mbela pe na zongeli ko beta na ba esprit de vie na mituka bango wana bato ba okumba ba l'amour kasongo ba bureau de ba zongeli ko bima po ba déranger ba chauffeur ba benga nga maman c'est ya beta mbela po ya mbala oto ko ya ko luko pesa biso ba volontaire tokende ba komi ko bima na ndenga systématique ba kangi bi balemi satu mine bango ba kimi contrôler déjà ba comme qu'on dérange ba chauffeur parce que boyo kala qui était pas déranger ba moté le quoi boche ba amour la ba camion la belo esprit de vie ba transport la bino bolongoli ba travailleur wana mais bota la paix batu ba bandi ko ba potango ya mbala o ba chauffeur ba ko sala biso pe to lo to profiter alors ba chauffeur ba leli ba lobi ba boy boyo kala kala bango ete ba bimarate mais bon vérifier ba bureau de la bila mibi ba mende ko bima pour la tracasserie alors na betimbela po bango bato babenga nga mamo se ya betambela oza molobela biso to yokaka yo betambela to zakala souci to landaka o ndeko lobaka betambela na betimbela kasongo tinda bato la se ba bureau de basongi le sous tracasserie na ndenge ya moyibi na banze ekokomela bino bande ko na ngai ba kongo mani na sugisi po la kolobala bilo ete celui qui fait la paix prépare la guerre Zaïrois de la paix retrouvé debout congolais dressons nos fronts. Dressons nos fronts. Dressons nos fronts. Debout pour la révolution, c'est notre devise. Debout pour la révolution. La tête haute, c'est notre devise. Que Dieu vous bénisse. Merci Naba Kula Kanyon, merci Nakabouya l'homme puissant. On ne change pas l'équipe qui gagne. Merci à notre corps de la terre, d'Acosta Mondel et El Campo, Dieu n'aima jamais. Merci à Papa Dieu, directeur recherche stratégique et pourquoi pas Sango Mokonde Parabe Miso Babiso. Merci na Kila me plus 49 Bokile le Konde Fam Pekato. Merci na Bakulaka, merci na Juka M, merci na Maman Célestine, merci na Maman Vava, merci na Maman Sidonie, merci na Bino Nyonso. Bipa Ibiso Bozali, Oyo Bosepela Kalanga, Oyo Bosepela Kalanga. Et tout le monde est à la libération avant bonne année 2022. Wana na koloba solo ba kongo mali ba milingi. Kasi to ke boté la 2023. Bokolela moto ko pesa bilo papier mo choix ko zalate. Po ite boboka ki e penser na bino. Merci na esongote na kankola bomeka yo ko fokota ko kela melongo. Merci na Dalida Bayoko, Mamour d'Angola la mokiteno Florence Batondomido. Merci na ba programme Angola no bondi ya botar de bono ite la remission ko la bino mana na ngana États-Unis d'Amérique a o ngande compétition propre na kundela nanga merci l'équipe pour la T merci la bino sengete ngeta bala mvuluzi on est ensemble bande kolanga na ebi ete lobi to kozana réunion to benga na lombango ndenge to salaka en tout cas to tindika pambate to permettre mon pépé oyo bangula balingi bakoti la République démocratique du Congo la baito sola ki la bilo bomona ki ba stratégie pe boyebi en tout cas to benga na la poko to sala kande to sala ki po ete to bana déjà fait malembe yo muto yo kinga soki posa kotinda biso mbongo ezali numéro ezali soko bengi biso ekozala bongo peza malamu merci na Juka M na France merci encore une fois la Juka M na France il y a Océan de la presse congolais merci na South Africa papa Sagilo Mpinga na mère double nana merci na Potra Doudou merci na bino so bande kolanga nzela ko funga malembe la banzi to ko sala ndenge to zo kana bino pote blobi to ko talantoko na koya bande ko obobenga kinga na ngaki na ya lobby mais ko sala moi pasi pambate to zala moi makamuso to zo bongisa kasi ngana bilo to benga na nzela ya senga kasi mikolo ezali ko ya to ko kutala pambate baini o balinga ba ko contrecarrer kuna to timbeli bango yango to pusi yango moi moke kasi bo sala kaka ndenge to ko sala mabele eza ya bankoko biso to lobi to ko banga eloko te Congo eza ya ngai eza ya bino eza ya yekuna eza ya biso nyoso to lobi to ko banga eloko te mabele ezali ya ngai na ko banga eloko
te mabele ezali yanga naza Congo mani nako bangaka eloko te mais ndela ko ya samedi te parce que l'homme prudent voit le mal de loin et il se cache pamba te boli na posa na nganga pe na posa na bile soki na réalité eko sala mingi passe na motema to simba liboko pour la Congo JKM merci na Anita Babe Foko yo moto merci na mama Jawa assalamu alaikum na ba musulmana ngana yo tokutana bye